Mama Nzambe. Au Monica ne bando bangi la faire école dans stade de Marty. Eh, pas stade de Marty, stade de. Na habité, mon toi ça plaît qu'on le faire azat. À part ba oui rasol, hein, ba JB wala tout cette mais na ba génération nous sont de ba beti awa. Nous ta télémi na faire na plaza te, na son, na musique, na mambu tout na kimia, concert le qui à l'aise des autres té non. Plein de gros mais mon tabou ça ta téléphone noté. Token a double Adidas Arena, faire à bêta 2 jours, guichet fermé. Guichet fermé, 2 jours, plein à craquer, bateau, batika, libana, balayi, bateau, bakota na kati. Pe baboya kokene bazaka libana na bazati ba concert ici là. Oko imaginer. Faut ce que ba ko yebisa biso ba norme ya kermesse. Ezara ndenge nini? Festival ezara ndenge nini? Mozoba boni azoba. Boni baronne so de bazana ba wayo mutamaela ati. Ah, tika bongo. Mais je te dis c'est une vérité. Il y a un leader na bango ici koloba o biso to na tina festival te biso to sa ndege olympique na moni sous zoba lisusu. Ndio mo lobi bongo. Mais oui. La page na comment bazara ba publier ba bité biso pe to capturer ezali no tin de longo non l'accent. Vous comprenez? Oh il y a ko sa la jeux olympique ta degré, il y a mentalité na raisonnement mon. Ah sikoka yo mondo lobi la linga okota maramba batute parce que ba via banzora na ba banani ba manike bango ba yebi ndenge nini ba lekisa ba maram na bango comprendre manike malgré amela ba biloko na mais elle n'est pas folle des fois elle mon père après ma belle lobi maram soupe ya lokuta mais après na maram soupe lo ba ya solo qui sinjora lesbienne et vous ana ngope normal ah lesbienne de mkala mwasi ana mwana ana mobali oh ana mwana za mobali ye mo ami benga ka vienjora ela kombo scène oh tuna mimi tike va so ba kokola to bon toi tuna ke question na pourquoi Alanika ne verra. Tant mimi tike va loba ki ngana ka lesbienne te ya yo répondre ki si mimi tike va ke to kokolate to kokolate. A répondre e bongo. Biso so tobi ke ki si njoka na basi be babundela ka za lesbienne. Et cause na ngope normal. Ah. O comprendre oui, o bango pena mutu batie ba motema mabe ba kisongi ba mambe bele o basali. Parce que na quand na bango tant ba bi ke non, concert à l'église na le 11 ezate fali pena mutu metia kebe. Mais je te dis artiste a regretté ba tiens ba banderole ça la kebe te banderole te o ba te ba ta fadam ba te la ngo ba panneau mais zaka te ba idée ya sous le kauka photo comme ce ba vérité oh vous comprendre fadam wana faire azolinga beta le 24 juin bango ba ya na panneau muta sala idée wana mamola c'est sous le kauka wana quartier la to azolo ba ya mikolo po quartier la ta na départ ba soleil ba tutunde ba kenda ba sindi pe ba beta ba zénith ba kenda poto bibisaki mawa na quartier la tango quartier na bata oyo nyo se uti koleka ba nyo se tu ba yebi ba problème oyo ba ba orchestre nyo se zaki na ngo faire gola a fait 14 ans wa beta na salle française te na Europe te par na kona loba auto kende ka poto na 2023 ozo comprendre azoki pe tampe ba mise pe ba ndo voyager te ozo comprendre ko fait le midi alinga ka beta arena. Mais il y a des complications. Donc, ce je ne crois pas que ma mission est qu'il y a des tika. Mon élève, je suis un pressé. Blana, Aza Soda, Aloba, a bien pour la coffee. Ce que je veux par exemple, Balandri, nous avons Balandri. Nous avons mon blana, il y a quartier, la tête, fait son bel hectare, mais Landri, il est là, tamboula na moto. Tous en ont frappé sincère. Mettre la musique, c'est fallait bimisa nani. Voilà que le musicien monté au yabimi, ça m'a yé le ni fallait pas fallait pas tant la classe. Oh, fallait pas illettré. Oui oui. Faut tout le bateau, faut tout le bateau ça clair. Fallait pas tant la classe, non retirer té, fallait pas tant la classe té. So ya le bateau fait fallait l'équipe faire la maille, le faire l'équipe fallait la maille la musique après la sagesse. Oh. Vous comprenez? Dans projet Oyo, les projets à faire collaboration à mine. Moni bateau, baron babé c'est que double bila ça arrive. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bien et bien Dieu le matin à la présentation de Katolo Barana Keo, Congo, c'est officiel. Ici, acte de Tobus, parce que j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir pour vous encore une fois Nana Kabena. Nana Kabena, la vraie gauloise, d'un pour développer. Donc, sur quelques sujets d'actualité. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Sharon Zazoza, au four au moulin derrière la caméra. Un grand merci aussi à Arnaud Matumona, le chef coutumier depuis Régie. Pourquoi pas dire un grand merci à mon boss, M. Clovis et FIPA. Monté Maman Doris, un grand merci à l'INIC et le 7 code mondial, à Yaouli Moucheni. Un grand merci à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre à mon soin. Il y a toujours un Imen, t'es avantageuse patron éternel. Un grand merci aussi au boss Erigan et Mixage.
Combiné Tabelé Construction sensible, c'est sensible. Un grand merci à mon frère et ami Jackson Maëlle Belé. Depuis Paris, je te salue, mon frère. Donc, tout le monde a radio le matin. Le autre, Nana Kabena, la vraie gauloise. Surtout sur le même langage, Sharon Zassi, Abende déjà. Nana Kabena, la vraie gauloise, à qui je dis bonjour. Bonjour, Dielo Mata. Bonjour, na Bagoloise, Nyosona, Gladiateur, Oba Olanda, Bissona, Mourir à bonne musique. La Pessimbote na Sharon Zazi, na Sima caméra, et puis Arnaud Matoumona na Kati à Régie. Mbote ya mingi na Papa Clovis Fipa, ya Maman Doris Fipa, Bambo Théâtre. Na moni pe, vient na Denis Mondos, ya El Tangili, ma Bambo Théâtre. Docteur José Tingulu, Bambo Théâtre, mingi, na moni Bambo Eclipse Domingo. Honorable Papi Zila, na Pessimbote na débat zombisi. Trésor Basilo Asukama Ado Bambo Théâtre et Sikozali na pesi Gouti Lutona du Bambo Théâtre na moni pe Landry japonais wana sur place na pesi Bambote na bana na Rit Joseph petit fils Allegria famille Lusamba Marianne Christian Naomi Evelyne pour signaler pe batu le 9 septembre oyo le 9 oyo anniversaire na ngai Nana Kabena donc Nana Kabena botama le 9 donc le 9 eza jour nga botama nga za vierge na vierge. Donc, les 9 bagoloise, gladiateur, souhait, na bino, cadeau, vidéo, et au salanga bien, na PCP joyeux anniversaire, avance na camarade na Karine Moindo. Il y a botama lobby le 5 septembre, joyeux anniversaire, Linda Missenga, tous les cas déjà na août, joyeux anniversaire, Nancy Nzongo Bambo Théâtre, Batutu Balinganga, Riki Nemiala, Didier Matteo à Bambo Théâtre Sikozali et puis Papi Matumona Bambo Théâtre. Merci beaucoup. On a pas de assistance. Il y a Moutoulanga, la moni l'anglais japonais. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à tous de la les boss, patron Ilunga Kalala. Ilunga Kalala, le boss. La moni bamo ya Bruno Lubika. L'argent propre. L'argent propre ya Bruno Lubika. Quand des argent mort, ya Willy Moucheni. Quand mon Dieu est Papa Hervé. Merci beaucoup. Pas de Jésus de Nias, Bambo Théâtre. Moi, je dis encore un grand merci à Shuna Chanel, la parisienne et moi, si nous avons tout déjà tout sur la Nana Kabena déjà, Boni Basango, actualité à faire rigoler les padres, Mambuzandeni. En tout cas, na J7 Mambu Kitoko, tout aussi, ça déjà l'eau, mon bomounene, on a salamate, on a un artiste moroté Afrique centrale à Sala. Tout aussi, le sango festival, festival, tout aussi, la dimanche. Allez, tozo kota siko le 28 septembre, tozana na Baïa, na Kati Angola. Bana Luanda déjà le 26. Orchestre Mombeza déjà wana. Le 28 na Kati Baïa, na Mai quoi. Faire rigoler au bêta concert na Mai et puis via et puis moro pezali où ils ont annoncé sur place à part wana lobby le 5 septembre. Ouverture ya billetterie à Paris la Défense Arena. Donc lobby déjà le 5 septembre ba Gauloise ba gladiateur. Ana ba mourir à bonne musique. Bosomba déjà ba billet nous temps ba fongo la billetterie bosomba ngo photo la sara bango ke to le ka bango ne belé ti to ko mapenda fin septembre to ça la sold out et là on a senga yango wana très bien tu beaucoup déjà fait en septembre on senga sold out dans ça la 40 000 places Paris la Défense Arena ou ba benga on peut you arena mais tout bande déjà dans mon hôtel le but qui fait rigoler ça le seul artiste il y a Afrique centrale au organise festival et aussi le cas félicitations encore une fois mais tout na siko et yo le bibongo to moni déjà na ngambo ya bandeko ba ina ba critique na ngambo bandeko ba warrior ça c'est des critiques mo to moni na landi ya janvier na bandeko zoba festival là les festival te les kermesse pour na bango parce que et comme il n'a rien festival te faire ayo kisi ba tout son il fallait pas coûter ça la main a tchongo kala ba kiteti mais tala le son oyo bolson parce que za na ba kermesse musukutu et les kim festival là no bango ba lobby festival ba ko bisa biso ba norme ya kermesse les arandenge nini festival les arandenge mozoba boni azoba boni bango ne so de bazana ba wa yo mutamaela ati tika bongo mais je te dis c'est une vérité. Y'a un leader na bango ici que le bao biso to anati na festival te biso to sa ande jeux olympiques na moni sous zoba lisusu. Leader mo le bibongo. Mais oui. La page na comment bazara ba publier ba bité ya biso pe to capturer ezali no tin de longo no l'accent. Vous comprenez? Oh ya ko sa la jeux olympique ta degré, ya mentalité na raisonnement mon. Vous comprenez? Festival les arana ondeni. Festival la kisini. Faut pas mitou na no festival les anini. Kermesse les anini. Parce que plus loin babi que même yemo l'artiste binomo boyebité signification festival boyebi. Biso moto yebi ngote. Yamoni batu oyebi signification festival te faire yebi. Nabi ya batu oyo o ba organisateur batu ba sali mambono ba uti libana mboka bango nyoso benga ba zoba.
hein bato wana pena ba oti libanda mboka bazi mbongo na bango ebele bongo baye batia en jeu pe bandimi perte bike bandimi perte o bamise mosusu oyo bayaki bazongaka deja bafute bango so babiye baye donc basali baperte kutu ndenge makambo esengaki ezala 3 jours esalami bongo te pourquoi mpona gouvernement na biso me bandimi perte po babiki eza yango première édition eloko nyonso na ebandeli ezalaka ka bongo ocomprendre mais deuxième édition ezala makambo mosusu festival kermesse babe est-ce que na kermesse bango bando bengisa kumba ogalo ya beta na kermesse est-ce que norme oyo basaleli festival eza ndenge moko na kermesse kermesse ezalaka bato baye nde tomona bazwi bastand bazwi podium moko ta bakosala ngo ataka na 10 heures na 12 heures esili mais podium ya festival ane ezwaka no 2 semaines mais biso batike biso 3 jours apamba fomonaki motema mabe ale janvier zoba kizengi ayo vanda zoba babuzoba ye apesa so signification ya festival comme ça toyo sola na bien ayo pesa so signification ya festival ayo pesa so pe kermesse eza nini tant tokenda ya salfo femi ezaka nini na festival parce que bengisa na étranger vous comprenez et puis faire gola akende plus musika asanisi ba art nyonso soki pena ezalaki pena prévu ndenge ezalaka pena les 2 nango na les 3 les 4 pena ndenge ezalaki nde banga bacomprendre mais tellement que basangani na ba 2 fois basali tout baétouffe loko mais tolakisi bango kaka ntina suka ebetami parce que bamona baétranger bayembi bamoni mpe bamisa libanda bayembi ata ye mo faire egola ayembi te suite ya nini ya mbula voilà mbula ebeti 2 fois la soirée ebeti 2 fois première fois bengi to beti to sala quoi to batami mais vu que podium pour na répéter ngo maintes fois podium ana ba norme ba sala podium eza ba podium te ya tambula pour na mbula to ba sala podium ba protéger ka ba biloko pour ba instrument zo maïté pour za courant voilà ozo comprendre mais ba norme ba sala podium eza ndenge mona ba podium o elanga ba bi te ke ba satanda te ke mbula ebeta or que jour ngo petit mbula ebeta ki ezaki na makamba minene o elingo sama na kati mboka na biso lelo to perdre combien de personnes na kati ya prison makala, il y a déjà deuil national. En tout cas, mes condoléances le plus attristé à ma famille, nyonso o babungisi bandeko na bango na kati ya prison. Parce que le même jour wana ya wana evelime salamaki. Yo moni nzamba linga pété que makambo wana continuer. Oso continuer ki elinga ko matina ba héros makambo wana kuna salama na bato bazaki na kermesse bazonga oyebi ndenge ni elinga sala. O ba misupe ba ute ba selembao. Voilà. Ba misupe neti confront na biso mo Elvis Yanfou. Ya vanda na pembe na prison. Heureusement mbula liboso ere bandaki présence d'esprit sala ki azonga. Poso azonga ki te pa linga zo problème jour ango. Parce que na tawana na butu ba roza ba mona pe mutu mususu boya ba yebi nzelo utite ba ko beto pe masasi. Voilà. O mona po des hommes de salama ki na butu na tande ba bakufi. Donc nzambe ayebaka. Moni nzambe ayebaka. Alingeka ka événement na ata ba mission nyonso ba prester te. Ezala ta nombre membre effectif pour ça la ka bien. Histoire éthique à la kaka. Pour histoire éthique ali ata le boye bo benyo kermesse, ata bo benyo nini. Mais histoire éthique ali que faire gola a organiser un festival. Voilà. Et salami na ba norme moko boye ko linga te za pena international parce que comme on a bateau ba yaki wana. Yo mo parmi ba organisateur o leka na émission Papi Mboma yebi ko même pas ta lingala. Papi Mboma ko tozo senga eto lo bata lingala. Mais ayebi même pas lingala. Donc on a que bato belo bazaki na ba kutu ya Congo te. Baza pe kutu desi. De ba ba ko sera so. Te wona moni bango ne pena mbalinga événement ezala boui. Ah. O comprendre oui, o bango pena mutu batie ba motema mabe ba kisongi ba mambe bele o basali. Parce que na quand na bango tant ba bi que non, concert à l'église na le 11 ezate fali pena mutu metiaki ebe. Mais je te dis, artiste a regretté ba tiens ba pena sala kebe. Te banderole te, o bate ba tsaka fadam batela ngo ku ba pano ti mezaka te. Ba idée ya sous le kauka, photo ko mosko ba vérité. Oh. Vous comprenez? Fadam wana faire azolinga beta le 24. Le 24 juin, bango baya na pano muta sala idée wana mamoya c'est sous le kauka. Vous comprenez? Donc ba combattre faire ya trona Weranson président Weranson en tout cas merci beaucoup, merci na presse d'Angola, Sarah Lula,
Christy Diamond, artiste à Namsouswa Ougandais, Bakumba, Bamfezamo Makase, Kimi Ngai. Merci Penakumba Ougalo, Victoria Kimani, Bagas Fabulous, Bina Filé, Ibrator, Baron Sowazaki, Wana, DJ Momboshi. Babi même na tout le monde na toi là, tu évites ce que ça faut pas vraie page, il y a un déconabiso wana moi si un décoana moi si Kimani Victoria pour tout le monde a commis abi que non regret ça qui a presté pour la presté tout le monde na page ne ba commis moi regret zali alors tout le monde qui va ndeko ba mbende kumsu ba wario ba bi que ba télémission ngo ba bi que bobé bani déjà na par rapport que à 12 après non tobé bani c'est les gars 15 minutes il y a posté ndeni na regretter na ngo omoni bango ba bazoba moni Victoria ndenga za bongo ayaki premier tour tant mambe salami bongo ndenge salama ki ba reporter lelo lobby azongaki aye lisusu azaki na posa ko prester mais mbula na bandi we ensemble azaki na podium oya mibale wana ekotaki ekati ba instrument voilà parce que na butu wana so babaki ba bandela ko sala ba installation na ba ndo bongisa elingo asila ti erni polikolo pe comme ko bangisa pour to mona seke bo vanda bo eko banda pe ya makasi. La minute ça va gagner basa ndeni pour parler du peuple ya polé les aki na kata saleté po batu bako batama il faut pas luka bakata po bazongi sa batu bandako yango moni na ebisio dans quelque sorte le malheur est bon et là mo boye biso sali biso passe mais épargner biso tala mabe salama na butu wana soki siko batu bazalaki ti désert to ninga to perdre pe ba fan na biso mususu et nous bi m'appelle makambu mususu. Voilà. Et là mususu ici histoire ils ont changé histoire ils ont comme affaire à sali boye batu ba kwengo za mambebele. Mais natana ti batu bazonga banda ko nga komenda ko ba minuit. Parce que Timbula na souke bete zaki déjà presque to ke de 23h. Voilà déjà ba misé na so déjà ba bongami parce que ba misé na so ba nga ba mata après ouais ranson. Et nous za événement ouais ranson avant qui t'a fait le go la mati. Ba sale lo mo we ra kiti fait le go la beti quelques minutes ba misene ba inviter musu ba komo mata po lingo sa bongo. Mais nde ba lo bara l'homme propose des dispose le malheur aussi est bon. Tala la bouton na perte autozu ya bato. Vous comprenez? Très bien. Donc ceux qui ezaki penda installation à podium mais qui tend en haut. Po esenga ba installer podium ba bongisi ba instrument ba sali ba balance ma munyoso. Et lingo za pende mususu. Mais on a une autre CPZA qui est histoire éthique pour ma golotte aux acquis belé pour ma non ya kaka. L'acquis belé. Oui. Ah bon oui. Oh bah image Zalit. Bah image Zalit. Bah l'Olympia. Bah golo qui matina sambula. Voilà. Faire na biso to ya mobondo ba acquis belé. Mais bah si c'est non ko yate. Mais likolo jour on de ka sala ki pertibaki. Il y a un moment qui est bon, mais biso histoire éthique qui est fait rigola à organiser festival na 2024 na mois d'août les 30 les 31 les premiers parce que na misé ba ministère ba jeune talent ba betaki les 30 ba betaki les 31 ba exposa ki ba art ba biloko ezaki wana na misé voilà. Malgré tout programme ndenge senga ke sa maliboso ezaki penza lisubongo te pona batu mususu oza o ba yaki liboso ba yaki lisute les preuves en est que ata Chesco le sultan yewu tazara goloa mais azoki sultan ya te parce que ezaki comme na ba programme na mususu ozomona selon calcul ya calendrier na ye très bien ozomona donc ngana rolanda ba garçon na to tengela nga kompona mona ye na ko taleka abomo na ka ke oyo donc na ebite so na ko pesi ya zoba ma yelete akizenga raisonner à péter. Très bien, raisonnable peut-être qu'ils aient le bien toujours continuer pour nous côté mon babatité. Mais tout le monde net intervention moi le manip de gens dans psychologue parce que les apprendre à bino bandi on a vu ça bas si tu nous sur la mon cœur manip de gens dans lobby hier Ariska Njora Ache Misapi Ariska voilà Njora salon pas une femme à revivre na babia et puis voilà quel on a nenga quel on tout ça même il y a Njora pour te go femme bato on a été yo ba impression na yoko za ndeni ya rumula bali ona basi boki ni ndenge boki wana est-ce que alobé on kapona beza c'est ko za la paix solo est-ce que yo a vu na yoko za ah sikoka yo mondo lobi la linga kota makamba batute parce que ba via banzora na bakida ba nani ba manike ba ngomo ba yebi ndenge nini ba lexa ba makamba na bango comprendre manike malgré amela ba biloko na mais elle n'est pas folle des fois mon père après ma belle lobi ma musu pe ya lokuta mais ala pe na ma musu pa lo ba ya solo
Kisi Njora a lesbienne. Et vous en avez normal. Ah, lesbienne de mtala moi si ana mwana ana mobali. Oh, ana mwana za mobali ye mo ami benga ravien Njora. Ela komba scène. Oh, tuna mimi tike va so ba kokola to ba kokola te. Bon en tout cas tuna ke question là pourquoi. Ananika ne verra. Tant mimi tike va lo ba ki ngana ga lesbienne te ya yo répondre kisi mimi tike va ke to kokola to kokola te. A répondre e bon. Biso so to bi ke kisi Njora na ba sibe ba bundela ka za lesbienne. Et cause en Europe normal. Mambo a lobby. Vous comprenez que ça appelle normal parce que manique à part bengele mso à côté ba mondo à côté à drogue manique avant wana elle était jolie azaki moi si kitoko azai bien moni babilo msusu koti na nzoto ya bien te hein mais on me sala un moment pas perdre beauté tout le monde a même ba mi balle soit mais la drogue tout le monde a changé forme tout le monde a bango la babaré babé la babis tout le monde a andé ba changer forme peut-être il y a ceux qui azako se retenir pour un peu fille à milliers, serre à milliers, à mesana zarana va misser, au moins à air moko à garda toujours moi standing mais à baby c'est moi beauté naï. Et vous en avez normal, et vous en avez normal mais ma kambuke oh ceux qui babia kufa qui sinjo en tout cas là je ne sais pas. Voilà et bika bango mo ronde babia kufa la kobiso to yebi la bisoté. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à Nanenga au brosser moi le selon moi rapide mais dans un sous mon budget il a fait rigoler les 5 hours ils a ouverture et billetterie n'a évité par rapport à Paris la Défense Arena est-ce que Nenga yo sur la note doit faire rigoler bonjour configuration 28 000 to 40 000 dépôt ba munyata bino kaka ba billet za 28 000 on so bi que 16 000 donc 40 000 te ba bi ko te ne joue à pour ça la même comprendre niveau il y a eu arena ndebo comprendre ngo bien ko bomo ngo blague Mama Nzambe omonika ne bando bangela faire gola na stade de Martyrs pas stade de Martyrs stade na habité muto asa plaît ko le ka faire azati à part ba wera son ba JB wala to tete mais na ba génération nyoso nde ba beti awa muto atelemi na faire na place zate na son na musique na mambu tout na kimia concert le qui à l'aise des autres télo non plein de gros mais muto abuni sata téléphone oté toquer la double Adidas Arena, faire à bêta 2 jours, guichet fermé. Guichet fermé, 2 jours, plein à craquer, bateau, batika, libana, balayi, bateau, bakota na kati. Pe baboya, kokene, bazaka, libana, na bazati, ba concert ici, là. Au quoi imaginer? Biso to rose 28 000 places, c'est impossible de ne pas gaulois. Si bango bazora 20 000 places à Paris, la défense, peut basala 13 000. On est à bisoté. Jamais. Fallait que ça la solde out na vie na été. Et puis fallait que ça la mobimba te. Ça le coup il y a 11 000 personnes. Na Lyon, on a 16 000 personnes. À Béton, 3 500 à 4 000 personnes. Eh bien, t'es province, c'était. Et bon, faire un kenda ko beta na Suisse, na Genève, faut que ba beta raté. Il y a une section province par rapport à nous, aux stars aux internationales, province to province, c'était au beti concert ba to ba oya. Vous comprenez? A beta so ma solo te zaki province. Wana bango nde ba luwa ba demi salle pour ba rêver ça déjà. Donc to yo landela na yo arena to yo comprendre ba zo ka 20 000 places. Mais ba koka pe ko misa 20 000 personnes, wana te ba suka na 13 000. Ah, batia ba rideau babina yo arena sala mulai bo na nini ba yela ba concert en route ba yela ka biso ba concert en route pour ani o fait ego la ba concert ne beta mamo yo moni ba image comme bima o moni concert fallait beta na Canada salle vide to comme bimisa ba image po biso ba image na se bomba maté ne ba bien ta guide ya général te guide orchestre na ye na ba musicien na ye ba place to banda la ko landa falite po fala landa faire dès le début ya carrière na ye aya na idéologie faire luka comme faire mais simba te po ba voir moko te yo ko yemba te faire yemba danger vous comprenez pour ni abanga faire temps faire à quartier la te abanga faire ya ko affronter moni babilo mususu e to lo ba roka te po to lo baka. Vous comprenez? Fallait une maison mère bakata ba boya zo pas ça faux chanteur. Mais faire ce que ba zoya ya contrat. Bango ba boya ngo ba bi vidéo. Aya maison mais vidéo ezala te zappé te mon attend ba non la demande de fumer fali mo ba yo sa tête c'est pour ba yeba que monter. Bon film ndeni. Fait ego la kofero mi da ba non c'est pela na e banana rumba des jeunes. Amo ayo kaya zemba nzemba tabula ya santa que au artiste, au chanteur. La vrai sens du mot. Vous comprenez? Ce qui se fait faire à la Narafali, pourquoi tu faire qui quartier, tu peux faire un contrat.
Parce que la contrat, ça plus de 20 000 euros. Plus de 20 000 euros? Mais oui, qu'on fait le mida en vie. Oh! Plus de 20 000 euros? Oh, mais c'est plus de 20 000 euros. L'anglais japonais, sauf l'anglais japonais, va expliquer. Faire rigolo à zone bon, on peut qu'on y a faire rigolo dans le quartier, la tête billet, ça a 5 $, la répétition en poche, comme à 10 $. Fallait ça là un mois qui m'a raté. Ah, un mois qui m'a raté. Avec ma boule neni nando yo kana bato bazana Kofi Pembe ni pas déstabiliser Kofi likolo kanda wana. Ah, yem ta ça. Là je vous dis. Chef. Aïe bien en place ça. Chef d'orchestre quand même. Azaki chef d'orchestre va comme ça faire après rane mambwana. Alinga ne tabinga na zaka simple musicien chanteur na yo yemba isili. Akimo point. Mais oh yo le bien. Pona nini kasaki makasala un mois ka réputé. Pona nini prix à porte ya rep. Il fallait mais ça a pris à rep, mais rep ezara na 5 $, et faire aïe, et comme 10 $. Faire à danger. Faire à d'ailleurs, moni, ma place, ça fallait en bêta, biso to le locateur bêta en ko. Pas bêta à l'isolo que to landa, mais biso ce que to ebi que to yane ko congé. Et comme bon. Oh, peur l'accès ko ki mukolo. Yo bêti biso to ya to congé to l'accès kente. On ndo bêta ki salwana ba bêta kango bongo te. Tala ne va bêta à concert. Mais bon, bah, le jusque là, bon, bah, top, bon, bah, premier parce que la terme est des minutes. Attends, non, on a beau tout. Pour tala quelqu'un na ba lio pour no bêti ba concert. Salle, au Kaboli salle na un quart. Ah, yo ça qui. Au Kaboli salle na un quart. Oye na mboka na moko na mambabele na yo moko na Congo na Bukavu, babamio mabanga. Mais faire le la keita de que bayambi. Baza deux personnes différentes, bandenge mokote. Fallait pas comme appeler na faire une fois c'est cas c'est réincarner les sous. Fa kufa botani les sous. Nana kabi. On a eu des sous. Pour attendre nani na vie américain ou simba. On dit fallait tu peux faire mal à l'aise. Te faire nda tsara fallait mal à l'aise makasi. Ako karaté? Nande. Ou ako karaté? Moi te la Bible disait ça rien nde sala ya yo ta concert à double martyr. Mais en cas tu quand on a matalana. Donc toi ka bine ka concert les annulés. À peine. Pour essayer ta démarche moroté à l'année la moi yo ka souci mo obu. Asala moté. Et puis de bata stade ko bayeba ku contrat na te. Bata stade ku tu babi bayeba contrat na te. Woni ba jana mutasala weza sous le kauka. Oh. Yem ta ya matisi ba banderole ba nini et puis ba roi fallait za concert ma na concert. Ndeka ba yela biso fada. Ba banga ka faire bakasi. Babi ke faire gola wana da ebite kombo ni ba go benga hai. C'est là la génération ça le faux fallait les adversaires à faire bon. À cause adversaire à faire était pas adversaire à faire fatigue au tout. Fatigue à orga, fatigue à demi-temps. Vous comprenez? Fatigue à robina bina na pa pamba na tant que chanter. Pas adversaire à faire il faut ça chanter. Babi ça chanter story bindeli que ça va demi-temps orga. Oh non on a vandi notre trop dans monde de musique. On a vandi monde de musique bon moi na vandi monde de musique mineur. Tilelo. Nous mettons vendre bébé so donc là on a musique na yo ka no ba na yo ka no chanter voix tes artistes na yo ka no sima na yo ka no guitare na yo ka synthé na yo ka drum na yo ka mbunda vous comprenez après na yo na voix nga ya ka bongo ti ya ka bongo oui parce que sur le bina na kabina le ko yima musique ba non kala autant à trois artistes de génération faire oyo na biloko yo tangi wana ko yemba instrument tout eza complet na succès na makamoko tanga nena génération faire ya ba âge na bango ya faire ko ya ba âge so to totala nanu soleil wanga ute ko zwa tant o asalaki na musique abandai ko yemba te mais na totala émission na Afri Radio Afro Zonde soleil o yemba o sentir que azana musique na kati na e on comprend obi na 3 na teno soleil wanga après soleil wanga to tia Nesi ba vient sopi ba bourreau pela. Ah oui na ba tala ba bina na comme n'aura nkoka na itondeni. So to yeli susu neti ba Serge Mabiala. Bato tanga no kotanga ifancho ba moko. Ah, biso to lo ba mama muta ebi muziki. Ah, nzemu na mo so ko yemba o ningala sa bolo kwa mutalo ka pass yo ibisanga musicien. Misa yemba ka lez. Ngamo kunde na bona répéter na ngate mais faut yemba satike na yemba poser. Vous comprenez? On a nini, love kokyo salama seboye. On a nini yango, love kokyo salama boye. Olinga moto, kaka ye moko moto kobwa kisayo. Na l'amour.
Parolier ya saladage, le désir près du cœur et le couteau. Pona nini, ma vie na mosika pembeni ya motema te, nakomi obanga, mondoke lobaki na sombela yo. Donc ezalaki, po bomanga vraiment à mon amour. Est-ce qu'il fallait koyemba? Ça la chanson, c'est bien. Yebisanga est-ce qu'il fallait koyemba? Ah, chanteur koyemba. Tala ngai so na lobi penda ke, na tie penda boye ngandi adversaire na ye. Moni na chant. Wana permettre yote. Ah, vous avez pas adversaire na ngate pour kokate. Oh, a kokate. Nzambe a kokate. Ntalika na ba quartier latin. A kokate. Ah, ba biloko wana te. Na danger de mort pour une pharmacien te simera album. Ya moto salaki mosungi na ngai. Abi pharmacien de simba. Bamala ya gole ezalaki osila na lipeka na yo. Melina. Tala ndenge otambwisinga makolo ngulu. Kilometre mibale nsima na yo. Tozonga ndako. Na bonde la vita dikando. Tayosaka na fere. Ye moko fe vanda benga Ligue des Champions. Insecticide na pharmacien ni luka. Insecticide eza chamoko ya dou. O comprendre? Ya dou. Oyo kapena nzembu kitanga yemba. Oh. Vous comparez insecticide na nzembu ana. Oh, babi pharmacien te simba. Rien. Oh nani? Ah, sûr. Ememeli na vita dikando. Natikali na rien. Michel Panzo zalaki seule richesse nanga. Kimobola nange monani. Awayoke. Fora maloba. Oka instrumental. Faire ego la vana. Yo faire ya na ba style tout. Mais lelo siko nana kabela. Faire ayu piete. Bande ko na ope msuso balongo pe mena faire ego la. To mo na mo sepe ba audio. Ndeti nani? To moni ndeko mo ka bisa audio ba o bazo menacer pa ba ta sécurité faire ego la muso bisi audio. Ndenge bazo solo la sorte na ba bureau ya faire ego la. Na habité ya ba bisa bongo ba okena o ba biso bikeno soki kutu na kangisi bino na kile mena je faire ego la kuta alandela bino tata ba kangisi bino. Ah. Na mona moni ba bilo mususu moko ezang sanga ku maloba lo pona mona ngo ezango terre à terre. Ya bilo moko ezanga tina. So ba lo ba bongo ba menacer ba fa ba beta bangonde. O comprendre? Fallait ba ebe c'est so ke ba beta ki ngai tane na vimba ki nde to moni ya ba nani migenye maleki ne ba beti ende to moni ba kenda ko menacer nani prince bakali wana ya maramususu. Ba beta bangonde ba so ba lo rote. Faut pas bêta bango nde po ba ya koloba bien. Yo po nga beta bango. Tempo bango ba lo ba menacer bango ba ne ba beti bango te ba po ba sala bango lo monter. Voilà. Oye mo faire ego linga ku buzo ba na te. Ayo ka ne ka pa benga bino ba to boya ko défendre faire futa bino bazala te. Mais soki continue na kati bango mo ba sepeli ke ba moni ke oyo akomi penda membre effectif na biso ko mo sala awane ko makamususu. Ba sala mo na ba sentiment ndebe ka ba ke bango pe ba sala ba makamususu kala ba sentiment. Y'a moni nga na opesa bango conseil. So yi bakei ba komo lobela mise moko be songolo. Basa yango so na sentiment te baluka papier po lobi ba yo lela ka. Oh, baluka papier. Basa papier. Papier na biki fo bima. Papier na biki fo bima. Ba batangi pe ba classe soki batangi batanga ba classe. Baluka basa mamusko na ndinga papier. Ah. Ba ela biso te ke na na travailler pas faire yebi bango te. Vous comprenez? Ce bon défendre affaire, oui, bah, on a enquête, ça va dire que, on peut na soda bundela biso, mais ça, c'est que la commission moutou, yo, salara, kuna po yo, le bakenga travailler à faire. Yo, on a le biso, bah, bima, ramba, robeta, faut la bête, ande, bangonde. Mais bah, on comprend que faire aussi, qu'il a bateau, bah, robeta, bango. On sait que la note. Pour l'ingana, ete, bah, flatia, comme moutou, mo, foula, ma, pour na raya, qui critiquer faire jamais. Et simbate. Et simbate. Très bien, on a kabena toujours chuter na mo malé menenga na tunu peloko po ya moto mona kopé olandela pe mo latino parce que ça fait place sur le kaka. Bah oui, wana aza vie na loba mabete magenga na goloise na défendre nde faire régulièrement mais soli kamba confier le midi zali dans les bons on lobelango on comprend que aza conseil en être soutenir yango ndenga zo préparer hippodrome na ye ceux qui date bimi ouverture à billetterie to roya pe to lobango eza mabete. Très bien. Il y a ma bête, mais le lot peut te montrer l'un à soldat à latino, à défendre un peu que faut le même dans les médias, à chanter, à aimer bien. Bonne chance à toi, mon frère Blanc, moi la maman Nana, Blanc le lot. Moi la maman Nana, maman bon sous comme bon angai. Mère, Tara mère seconde ina. À ça sur la quartier la tête à lobby,
abi quartier latin international ils ont au capi donc on a tout ça analyse on est au capi ça vivre en Afrique na poto et simbarate donc quartier latin international où ils ont lelo ndenge ba basé na kin balangi japonais les autres ndé ba wana ndeko tout wana donc ma okendara mikidité parce que quartier latin na boule na format ndenge comme international wana ils vont le sur en Afrique na poto ils vont le sur en fashion yango yé quartier latin international rep akoya les sous-souté azana sur un vos mieux années quartier latin fashion donc ndenge ska longwe na éviter era lobi quartier latin années c'est comme le gars au capi yo pe na format na yo mona ngo bongo il faut genre les sous-souté à cause d'appel ba raison to ndenge voilà quartier latin azolo ba ya mikolo po quartier latin atana départ ba soleil ba tutunde ba kenda ba sindi pe ba beta ba zénith ba kenda poto bibisaki mawa na quartier latin au quartier na bata oyo nyonso uti koleka ba nyonso tu ba yebi ba problème oyo ba tout ba orchestre nyonso ezaki nango Ferregola a fait 14 ans wa beta na salle française te na Europe te par na kona loba auto kende ka poto na 2023 ozo comprendre azoki pe tampe ba mise pe ba ndo voyager te ozo comprendre ko fait le mide alinga ka beta arena mais ezwa ki complication donc soka beta kengo je ne crois pas que ba mise ya kin ba nga batikala moni lo musupe boma batiza pressé blana aza soda aloba ape bien pona kofi siko soto bani oloba lem su par exemple ba landri ndongo uti oloba landri ngako na mona blana ya quartier la te kofa sombela car mais landri ti le la tambola na moto mais la bunda mais oui abunda pe pona quartier la te pata rana ba moto atambola na moto mission nga ya oui na yebi que soto atambola na ba moto mais blana ko faire faciliter tâche o comprendre armo tambola pe na caro kofi lo mida sombela raye mbongo wana voiture na koko kende la pe poto sola msusu sia poto mtelongo lisi susia poto nde nini bosiko toloba ni pona muna tali pe ba interview mso lobi ke non mutu moko ka ta ko zala renyaka te chaque chose à son temps omone lo msusu oyeli yango brisque ele mfeza ta na ote simba te mo ba mise bele ba luka ba za ba leader simbela ba ote pourquoi elo nyonso zaka na ta nango na linga batango avant ba na ba orchestre ba mekano ko zala no ba leader ba mo ba ta no ndeni nezala omizaleli no yo mo leader total yo no na ndenge na yo moko soki po oza na succès soki po ozwa charge o mema ba mise na poto ma nyonso so ko felo mida voyage raté ezaki orchestre voyage raté eza suite ya ba makambo no seleka na poto biso tuto yebi voilà o comprendre mais le ba voyage zongi ko felo mida pas voyage so kende hippodrome on ne sait jamais c'est Kofi prépare o comprendre pour lo ba ke ba mise ba kima na bango kaka mais a eu chance na ye amemi ba mise na États-Unis des fois ba yena bango ba ke France ba yena bango ata mutu mota kimi mais tout le monde a fallu que ba Cambodge ba tikala ba Kabuya ba Busol o comprendre ba mise belé ba tikala o comprendre donc eza yango ndenge epekisa ete ke ba voyager te na ba mise to ko faire boya voyager ba mise pas ebi ke ba misu ba okima te il faut zela nanu to ebite po concert a munene zo ya il est sûr que na mikili ya roza left ndenge ce qu'on appelle ndenge kuna ke na ndenge ne ezaka bien mais alo ba teke quartier la teza lokwa au capité pour quartier la toka to yebi mi ba mise kili na poto donc nde ba voyage zongi bwende ko faire préparer concert a munene na poto boye ba ngoke ba miso ba na kini ba voyager kaka voilà mais ko bosa na ande bola muteza ra mingi bien merci beaucoup eza conseil moko ya bien nana mais ba bonne chance na epé auti koloba mutaza choix na ye talara yo l'Afrique gauloise toujours cité déjà na yo mais nangana tout le pelo moko na bosa na otuno par rapport ya mambutalaka ya festival là dans la intervention moko tout na tout ndango pe ya Pegin Sasa ba tout ba yebi je pense que yo pour yebi auti koloba blo moko sur festival là ami quand même moko sur ce festival là tous appena besoin impression na yo Pegin Sasa lobby Ferregola copie ya festival les ala ya été eza festival les a mindele il fallait que ba mindele baza ma partenaire par rapport alors Ferregola il fallait tika la rara na place na qui artiste mais ya lingaki ko le kisamaye le neta gérer mindele yango moni et puis si o ba résultat o et puis si on a donc même na mayele à un niveau mon la qualité Pegin Sasa lobi bloko encore ko loba donc festival selon il ba propos et simbite to bana no wana na petit impression ko zandeni na Pegin Sasa pe po lingo bando loba wana ka poza la ozaka peta Zakari tondeni atini yo loba yo po lingo bando finga moko ta na liste Zakari Zakari na biboye en partenariat de yiko loba ke mutu na projet na ye azu batu ba partenaire na ye
Yemo ko tu faire gola tika imindele basa maram. No omoni projet o. Faut botango na mitu na bino. Soki ekendenge kendeli boye pour réussir. Autant me bête mi batu déjà ba bête ba hôtel banda c'est que réussir. Histoire etikali. Mais soki ekei na façon o ekendeli ezapo na ndenge ba ndo reporter. Il y a le besoin de entourage anaka baron ba organiser festival. Fallait ça organiser. Tous en ont frappé sincère, mettre la musicien, fallait bimisa nani. Fallait que le musicien monte au ya bimisa maïel, il fallait pas tant la classe. Fallait pas illettré. Oui, oui. Faut que le bateau, faut que le bateau soit clair. Fallait pas tant la classe, non retirer té, fallait pas tant la classe té. So ya le bateau fait, fallait l'équipe faire la maïel, faire l'équipe fallait la maïel, la musique après la sagesse. Oh. Vous comprenez? Dans le projet Oyo, les projets à faire collaboration ya mindele moni bato bango mbabe seke double bila sarina voilà bango peka mutu babe tisepe na Paris la défense okay to bana pena bato openda ko bazi mutu na bango mayele na bango batiango ka pona faire bula tebi ke ça bango passe pona bango fallait ande fali oh posa za ki fali be moni ba dio nyoso ba oloba ata so esalame na ndenge esalami boye ba ngala ndima ngo kaka mais comme ezaka kombo ya faire ba oyaka ba koluka ba ignorant ngo. Vous comprenez? Si les acquis festival, les acquis projet mindele, pourquoi la colinga et là on a baromo, on a baromo, bimisa ba keta kombo abola. Pe ba uta misika ba ya po ba bimisa ba na baromo ba sa maromo, ça barolinga kombo ya bola pourquoi? On monique que raisonnement na eza trop bête. Ya pegi. Mais oui. Ouais mais raisonnement moi ya ba bête. On mane na ba projet na ngama kam na ngai. Ngai na ndima mutaza kombo na ya tia. Voilà, il faut sa boutique na ngai bien le matin, yo timba moko boutique le matin. Non lingango, bénéfice bandoke pas nani. Voilà. Donc ça il va teki festival là parce que eza idée, ya faire gola na bureau wana obino bofingaka. So il le bureau mo ya faire gola bien longa ke pembe na fali ba boyete. Malgré ba fingaka, pour le bureau pe ya fali na moni mutama yela malonga za kuna te. Ndeti nani. Pesa ngi ba dia tatanga ba classe ouais. Yebi sangati. Toi, ça va faire gagner. Oh, et ça va nani. N'est-ce sous le cas comme t'as n'a pas mis la fali c'est Chiba Mbalo. Oh, on va faire Azazo, va falloir diplômé. Couture artiste. Fallait ça Azota ni certificat. On est dans Mamouza. La 6e. T'es les moi parce que t'as fini faire les autres, fallait les faire na les ama Kambwana. Faut que tu as raté le Kambwana, faut pas ça sur classe fallait sali. Fali mutalo ba ouest nani est na ouest à pays. Mutalo ba je suis né le 14 décembre au mois de février. Ouais ça va mutabonga mael. Ça ba Monica gafa faire le kebo ba bi combien de gars fala sala. Merci beaucoup Nana. Oui ko ba bongo te ba organisateur wana bango wana ba sangani na faire donc un projet à faire ya sangani na bango. On comprend. Voilà. Ceux qui va reporter qui a noté, ceux qui m'a kamba mai kalamba yo nenge le kaki te ba bomise ba mais maman onyo se zati. Très bien. On comprend. Pas si na bango za ke fallait ezala nge fali. Pas si na bango. Mais si boko lela, autour bozande ya nene. Ezala première édition, deuxième édition il y a en 2025. Après quand va Paris la défense va tourner to ana bino sur la festival la deuxième édition. Bolela. Très bien, merci beaucoup Nana Kabena. Je pense que le message a passé. Pegi ça, za musika po o mata miniati ya mabe. Merci beaucoup Nana Kabena. Ye ayaka pena ndenge senglinga ayaka donc ayaka vraiment makasi na ebité. Mais par rapport ya ndenge. So ma o mata pena miniati ya mabe po makamuno tout oyebi on ba kimbo la kuna to yebi yango. Merci beaucoup Nana Kabena. Na ebité va retenir ni la passage de puis bambote na batutu balangi. Déjà lobby le 5 déjà ouverture ya billetterie. Hein, lobby le 5 ouverture à billetterie. Il y a Paris la Défense Arena. Voilà. Dans la page officielle, il y a fait la bataille déjà ba point de vente nyonso. Bon monde en ba golola ba goloise ba gladiateur ba mourir à bonne musique to somba ba billet na biso déjà partir à lobby. Ba na Luanda déjà le 28 septembre na ba il y a fait rigola azana à bientôt bozo za ba clip na biso ba double tour ya ba seconde chance ya ba parking de ba nzembo belé à faire rigola la carte ba éliminer hein ba nzembo belé ba nini ba double tour bozo ba clip na ngo kala mingi te gauloise gladiateur continue ko consommer album na biso eux ça na marché et puis là on enseigne à bino boza focus
Parce que bon, on a côté de distraction déjà lobby les 5 ouverture à billetterie. Auto banda promotion na biso oh nyoso ba na weza buzoba. Déjà festival les sami et leki tournons la page to changer histoire. Hein kande mo faire gola yemba de yokana ki to tourner page ya bolingo to tourner page to kena ma mususu. Bambote. En tout cas bambote na batutu o balingaka ngai le 9 septembre. Anniversaire à moi la batama mère Génie Titi Malalu paix à son âme na papa Sylvain. Hein, papa Sylvain Lusamba. Moi, na bango botama le 9 septembre, ba cadeau, ba souhait, ba vidéo. Et ça, a énormément plaisir de balobaka. Merci na yo dielo matandengo, wa invité nga et puis joyeux anniversaire na Karine Moindo. Lobby le 5 septembre. Merci beaucoup na sepeli. Merci beaucoup, je pense que la basi be mbote na Guti Lutonadio, hein? Guti Lutonadio oko sangai. Merci beaucoup Nana Kabene, c'était là Nana Kabene, je crois que cet entretien a fait énormément plaisir na batu tout balandi biso na Congo, c'est officiel Keo. Un grand merci à Sharon Zazo qui au four derrière la caméra. Un grand merci aussi à Arnaud Matumona, chef coutumier, pourquoi pas dire un grand merci à ma boss monsieur Clovis, Fipa, Maman Doris. Un grand merci à Bruno Lubica, l'argent pour bon soin, à Jojo Mondaïmen, t'es avantageuse, patron éternel, l'unique et le 7 code mondial, il y a Willy Moucheni, les boss Erigen et quoi mixage, quoi miné, tabelé, construction, ainsi. Carole Chaminga, le jeune du barreau, gloire. Et puis, Gloire Moulema, les snipers, Grady, et puis Plamedi Rola, je vous salue aussi, bah, tout le radio le matin. Vos partages, vos likes, vos commentaires, et aussi, absolument plaisir, et puis on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye.